Ah, bandeko na ngai. Eyindeli biso lisusu après Alexandra, tozwi susu ka mosusu ya Pamela ndeko na biso ya mwasi oyo avandaka na Italie. Mais avant tobanda bambote partout esika ezwami bino, vraiment bosabone, bolike, bopartage. Ndeko na biso Pamela avandaka na Italie, bandeko na ngai. Tomoni ka video koleka na TikTok bakoluka ye pembeni ya mai. Toyebi te ndeko Pamela amoni nini, aza porté disparu bandeko. Ba famille na ye bakolela, baoyeba te akwei na mai, adindi na mai, to basali mabe ake wapi. Mais selon maloba na yebi te o azolela wana aza mama na ye to yaya na ye to leki na ye. Bakoluba ayaki na mai wana. Ayakoluka nini na mai wana? Kovanda kaka kolekisa tan, mwa mupepe to ndenge nini. Vraiment bandeko, bisika nyonso ezwami bino, tosala attention, toyeba ba place nini ya okende. Apparemment ba place ba mai, ba place ba parc kango elingi vraiment on dirait communauté na biso te. Ou bien toyebi te eza ba programme ba compte rendu, ba compte à rendre plutôt. To eza ba problème nini pour toujours comprendre te. Toujours pour comprendre te après mambo Alexandre mosusu pe na monaki ndeko mo boye pe balobaki pe abungi. Ndeko na biso Pamela aza na 40 ans mwasi kitoko. Alimwe ka boye bandeko na ngai. Pasi ya kozanga moto bolingaka. Famille na ye baoluka ye, famille na ye baolela. Bavandaka na Italie. Elo nini ezobungisa bandeko na biso boye bandeko na ngai. Yango na vie totala baninga pe ya kofréquenter. Tolobi te ke ndeko Pamela baninga bat baki koboma ye, tolobi bongo te. Mais tozoloba kaka pourquoi parce que des fois baninga pe baosala biso mabe baomema biso na berère. So tolandi histoire Alexandre apparemment soko landi bien. C'est comme si baninga bat bakonduit une erreur tina ndenge baye koboma ye. Likambo ndeko na biso Pamela oyo toyebi te. Likambo ndeko na biso Pamela oyo tozo comprendre te bandeko na ngai. Tozoyoka kuna kenda kotika bana na classe ya déposer bana kei. Tozoyoka kuna baolela rentrée scolaire toko comprendre te. Zamba yokila biso mawa. Eza nini mokili yango tokomi na niveau nini? Mabe komi mingi na mokili yango bandeko faut tosala attention. Deka toloba boye toyeba to fréquenter tozana baninga nani. Nani nazane pembeni muninga nini natambolaka na ye. To éviter ba problème na bato. So ozana na ba problème na bato te eza mambo ebele ekozala ozala épargner nango. Mais si on a un problème na batu, il faut éviter nani en salomabe. Surtout na bamboka bapaya bandeko nanga. Bamboka bapaya o tomo na makambo eza ebele. Makambo eza ebele na bamboka bapaya o. Mutu so lobine ka eloko moya mke akaneli yo. Akomolandela yo tia koluka salomabe. Toboyi te na mboka na biso atatoka na bakulu na basala bato mabe osali pe eloko te bayibi yo. Mais na mboka na biso ezalaka totie olobi na nga na lobi na yo toswani penza. Mais na bamboka bapaya bandeko na nga eza na mutu mosusu oyebisi eka likambo ya mokie azwi yango problème akaneli yo akomoluka baméthode nini ya osala mabe. Nazoyebisa bino eza na bandeko mosusu na bamboka bapaya olobi neka eloko moko boye osutuka kaka sur place wana msu bozalaki ne mutuka moko ntango ye azokita boye ocomprendre te atikolo ningisu moko akei. Vraiment bandeko tosala attention.
tala na osola na nani eloko nini na oyebisa ndeko oyo eske epesi mpasi to te mpo vi ndenge ezokende komona badisparition bandeko na biso ezosala mpasi 40 ans eza ebele te mpona ndeko na biso Pamela 40 ans aza na trop jeune aza jeune makasi soki atiki bana na ye nani akobokolela ye bana yango bandeko na ngai eza mpasi mpe mawa nzambe ayoka mawa mpo kolimwa deja boye depuis le 14 octobre ndeko na biso alimwa amonana te lelo toza date nini e aza wapi eloko nini ekomeli ye eske akomonana mobimba to bakomona ye akufa vraiment ça fait mal makasi bandeko na nga place aza azolia nini azomela nini eske aza en bonne santé vi na ye eske eza bien ou bien bazotorture ye bazosala ye nini ou bien akwei na mai mpe bambisi bazalaka mai eza na mambo ebele na kati des fois bato ebele bayebaka te mai eza na makambo ebele na kati vraiment nzambe apesa bafamille biologique na ye makasi nzambe aconforte oyo aye famille apesa ye makasi na nzoto apesa bango makasi na nzoto nzambe asunga les fils ke bamona mwana na bango ata nzoto apamba bayebaki oyo akei vraiment ke ndenge bazotatone wana eza pasi kobungisa moto olingaka bandeko na nga soki na ekomela o te omona ngo ka eleko ka na matoi mais mpo omona ngo vraiment likambo nene ekomela yo nde okoyebaki likambo oyo bandeko bamona pasi vraiment nzambe apesa makasi na libota wana nzambe apesa makasi na famille wana nzambe asunga ye place azali eza pasi mpe mawa mambo ezokomela biso bato ya communauté na biso congolais ezopesa biso pasi kobungisa baoyo ya biso kaka boye toyoka kuna na este makambo toyoka boye makambo bato bakokufa na mai donc eza pasi mpe mawa vraiment bandeko na nga bolaike bopartage totya famille wana na bapriere eza mpasi conforte mitema na bango voilà bandeko mwana liste ya kosala likambo ya Pamela yango wana bizu bai tomonani balasi